Bonjour, Père, bonsoir, bande konanga sur la Congo. Na lobaka bosolo bosolo esikola biso. Na émission lelo tokosala ba analyse pe ba critique. Oyo tokosala pe koyoka soni te pe kobanga moto te. Na makambo eti bongo kosalema na République démocratique du Congo entre Jean-Marc Abound, azali bongo premier vice-président et assemblée na Banamura. Oh, bazalaki bongo ba garde du corps ya Lekia Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Kola lelo toyambi bongo papa Abdul Sungula yende tokosala na ye ba analyse e ameka koyebisa biso kati na bosolo na kotala ba video wana na kotala ba information kili eleki na République démocratique du Congo concernant même vidéo analyse ni asali ndeko pona mutuna, mais je crois bien likambo elekani wana tozongo na ba passion mingi te to meka kozela totala, mais à mon avis je pense que ils ont kaka incompréhension alors ndenge makambo esalemi pona nga en gros en attendant ba question na yo mususu tolandaki basoldat wana ndenge bamaltraite mwana mura wana babimisi libanda balingo botole arme baketi batie na kati ya jeep. Est-ce que omoni te ezali manquement grave envers chef de l'état, manquement grave envers famille ya chef de l'état? Bon, parce que ayebi jeep wana, ayebi mokolo jeep wana, ayebi bato bazalaka na kati parce que baliaka place le pouvoir ya président Félix toza déjà ba scandale ebele. Ce qui en réalité ndenge bato bazoloba que Jean-Marc Abound azalaki ba misusu ba version misusu ezaki azalaki te, ce qui en réalité ye azalaki na kati ya cortège wana, il pouvait nous éviter ces scandales oyo ezobakisama likolo ya ba misusu eza malamu te pona ye moko pona image ya parti oyo ye aza kokamba comme président na pona image ya président de la République. Je pense qu'à mon avis, ezali immaturité. Soki azalaki. Mais au cas où azalaki te, donc babiloko wana to ampité yango na ba dysfonctionnement kaka ya mboka ndenge ba structure ya mboka biloko ka président zo décrier malgré ba misusu bazo comprendre ye bien te. Moi kokoso eza mingi na kati ya ba structure ya mboka, donc ça doit nous prendre du temps pour makambo vraiment et banda kokende na lolenge oza komonela République démocratique du Congo en général tomonaki baconseil bongo babundaki pe plus oyo ya Jean-Marc Abound bakisami e na makambo faiblesse ya président Félix eza motema malamu na ye nayebi que na bokonzi franchement tant président atambolaka na tapis rouge wana fo mitunaka baquestion ebele ou soit azwi tapis bleu atie abandi kotambola ou tapis vert mais tapis rouge ntango azotambola na tapis rouge fo ayeba la couleur rouge ezali couleur ezosymboliser rigueur, ezali couleur ya tâtonnement ya motema mawa te, ou soit atiki pouvoir ake na église. Franchement eloko oyo eleki sanction ezali te kipire na bokonzi ezalaka te tala baprésident minene nyonso ya moto ya kipire bakufa non bakipire bakufa omoni muze akufaka po bapire ye tout ça et puis il est parti. Alors moi je pense que président Félix il faut abandako sanctionner alungwa na makambo ya ba sentiment ya koyokela batu mawa ke nini. Non, le problème qui est là c'est la nation avant tout. Et puis aussi pour ce qui est de sa famille, bon, j'ai un peu de doute parce que voir éducation oyo famille Tshisekedi wana bakoli, je ne pense pas que ndeko na ye moko akoki kosala babiloko ya ndenge wana ndenge bazo décrire yango wana. Mais hélas ezangaka te pouvoir eza na makambo nango. Souhaitons le mieux pour na mboka na biso ke toluka to brûler yango eza makanisi ya mana. motuna mosusu elinga bongo na motu na kotala lolenge Jean-Marc Abound aza komemela IDPS ozomona te ke
idps wana ekoma divisé na batendance tendance Félix tendance Jean-Marc Kabunda parce que na kolanda bilili ebele soko Jean-Marc Kabunda asali likambo asala yango so na compte ya idps te akomi kosala yango ngai Jean-Marc Kabunda nasali boye mpo na yo conseil nyoko opesa ngai conseil nakokopesa bandeko il faut batalaka esika touti franchement lelo soki Kabunda azali président ya assemblée premier vice-président ya assemblée lelo mutu lokola Kabuya il se retrouve secrétaire général de ce grand parti tango bazosala makambo bazosala bakanisaka pasi ya baoyo basala parti wana surtout pasi Kondo Etienne amona lelo il y a une personne qui a souffert et que lelo pour que bango bazala oyo baza lelo division na ba lutte interne na kati ya ba structure nyonso ezanga te mais franchement il faut moi degré moko ya bolingo ya mboka bolingo ya parti est primé sur likolo ya nyonso. Je pense que division est futaka te et puis pe moi ba orgueil ya batu faut ba meka ko doser pour na essayer de mettre tout le monde en confiance, mettre tout le monde d'accord puisque division ezobuta pindeko. Division ezobuta ke tomoni pas si biso nyonso mais ba misusu kuna kaka bazolia ba misusu imaginez ndeko na ngai situation ya bandeko na biso ba parlementaire ça fait mal ba parlementaire debout ça fait mal mon frère mais il y a un président il y a même à l'époque ya Kondo Yemoko Etienne Tshisekedi azaki na fonction te mais je crois bien à un certain niveau boyoka ba témoignage ya basi ba Tchebeya azalaki kozo moi responsabilité na ye moi charge Attends, na fonction te. Mais lelo yo fonction ezali. Jean-Marc Kabunda est là. Kabuya est là. Pourquoi ça pose problème? Il y a prise en charge ya bande ko. Tout ça, ça crée des remous et ça normal, bah tout va s'exprimer et surtout que parti wana ezali parti ya démocratie. Papa ebinga na émission bongo na lobaka bosolo esikola kabiso. Ya lokuta bongo na kataka. Ya solo na pesa kana bandeko nanga balanda na ndenge oti kolobela wana nalingi kobakisa pe motuna na kotala Kabuya akoma kokota na makambo ya gouvernement maza secrétaire ya IDPS eza na rôle na ye ya parti ya IDPS akotaka bongo na makambo ya gouvernement bon nyonso wana ezaka makambo non yo sali droit papa yo sali droit c'est comme démocratie, nous sommes encore à l'école de l'apprentissage. Papa, on est dans ma cambo entre gouvernement et parti. Est-ce que justement, tous allés, nakati apprentissage. Mais yo sali bitelo makasi à droit. Mais il y a répondre il y a onde ko. On est allé ko flatter ba. Oyebi, te ngana ko flatter. Mais yebi ça va ko solo. Oyebi biso to flatter te biso to lobaka. Oyebi desembo. Na lingi ko loba boye. Amona directeur général la finance. Na ministre ya EPSP alingo kabola likamwa mbongo ndenge ni bako partager mosolo wana et utaka koleka et puis akota kaka c'est dit à quoi mais je crois bien que makambo misusu eza kaka bazeli ya batu mais eza babiloko eza normal te soki toza sincère na mboka na biso eza babiloko ya normal te. Imagine les lots, ce qui est à solo, parce que je n'ai pas de preuves. Moi, je suis juriste. Je suis le bagage sur base de ma preuve. Que Ndingo Lobby, Ndeko Kabuya Salaki. Ce qui est à solo. Alors, tout ça est une opposition pour nous. IDP, c'est ça l'opposition pour nous. Si on doit reprendre les mêmes méthodes médiocres, Oyo, Bato Bazalaki na pouvoir, Basalaki. Oyo, Tokende, Oyo, Tozalaki na opposition, Tozalaki décrire. Au moins, tout ça, les lots. Alors, ceux qui ont vraiment ngai et ça va ya suka na lingi oloba sembo parce que yo zali moto moko osali droit na memi yo kaka na ndenge mboka ezali kotambola omoni te ke Félix bakosala coup d'état
Bon, nazongeli na ndenge na lobaki liboso, bokonzi eza makambo nzambe. Ya kaisala eza ya kaisala. Na matière à droit, na ndenge ozali komonela ndenge omoni batikaki Félix 30 minutes na potopoto na Mbujimai. Eliko yete. Ndenge omoni Jean-Marc Kabund a joué garde corps rapproché. Ya leka Félix ya tient na Jeep parce que ça Jeep bagarde ya Jean-Marc Kabund. Donc eza Jean-Marc Kabund. Nasisa motuna précision. Nasisa motuna soki parce que on n'a pas encore la preuve. Nasisa motuna. Que ezalaki ndeko Jean-Marc Kabund. Nasisa motuna na ngobi ezali Jeep ya Jean-Marc bagarde ya Jean-Marc Kabund. Soki eza ndenge wana eza condamnable. Nasisa motuna ndeko. Jeep wana bayebi yango eza ya ndeko Félix Tshisekedi bayebi yango bien. Batiki Félix 30 minutes na potopoto sans hélico, sans intervention. Conseiller Félix babundi. Félix ezalaka soko azana kati ya makambo. Conseiller ne beta masolo on dirait bazana kati ya galerie. Pona yo, omoni te Félix ako s'attendre na coup d'état. Bon, destin droit. Te, bino bomonaka mosika oyo pesi ezali bafe oyo pesi eza bafe ok bafe eza bafe alors bafe total ndenge nini bon bafe précédaka droit ndenge balobaka mais ngana ndimi te que c'est vrai aussi légèreté pe autour ya bokonzi ememaka pe makama wana mokonzi fwa tia yango na mutu ke soki légèreté eleki mingi autour ya nzinga ya ngwende na ye. Tout peut arriver. Conseil, on a pesa le président Félix. Atala, grand président, nyonso ya monde, ya lelo. Toujours nga sima muke. Natanga ya rais. Malgré rais to kolo nyonso ya mabe ndeko lisolo Congo. Je vous dis franchement, mais discipline. Bokonzi basaka na nango. Discipline ezalaki makasi nazala koloba na kati ya entourage ya président Kabila malgré il était jeune. Na kati ya régime wana papa mikolo bazalaki mais bayeba ko respecter. Mais les gens qui sont avec le président Félix baza ngana ko benga bango ingratitude quelque part parce que muninga bengi bino boya bokonzi yango batu misusu baza wana nzinga net ba Jean-Marc Kabund abudaka président Félix te ngana kokoma tina niveau na ndimite ondimite te na ndimite ndeko na ndimite soki eza bato bayokanaka makasi na IDPS o bayokanaka makasi na koyebisa yo eza Jean-Marc Kabund na Félix Tshisekedi puisque bongo bato ngai na koyebisa o na bokonzi oyebi na IDPS c'est ça ezali na bato baza na bagage intellectuel ya makasi koleka Jean-Marc Kabund. Pour nini président Félix a payé bango confiance. Mais aponi Jean-Marc Kabund. Puisque Ayebi, en qui il place. Mais est-ce que Jean-Marc Kabund a joué par moyen? Est-ce que bien quoi éliminer Félix? Bon. Oui, mais balobaka. Tokoki ko gérer bato mais ambition na bango ko gérer moi ça passe. Na ba ko rappeler okaka. Obi combien de fois va Félix azo bokonzi? Combien de fois Jean-Marc a télémela Félix Boye? Au cas où, to bengani on a parti. Au cas où, yon limite audacité wana ya monde za ko sala yele. Soki ndeko Jean-Marc Kabund télémaki te alobi na biso nyonso ba combattant to lobi retirer signature wana à Genève. Bokonzi lelo ezate. Donc quelque part même la famille ko ebisa na vérité ezali lisumu te. Eza vraiment lisumu te. Président Tshisekedi, je ne crois pas que Azali Nzambe oyo batu bako contester te. Même Nzambe moko ba ça dans la contestation. Donc c'est pour dire que nakati ya un grand parti comme l'IDPS, il faut qu'un dialogue ezala. Dialogue ezala, kosolola, tout ça, mais il faut plus de ponts que de murs. Puisque ba mur et que ya onde que ya kabarim. Makamnyo sozo mona oyo ezali puisque il y a un groupe de gens oyo bakomi lokola mwa ba égoïste par rapport ya combat oyo ezalaki combat ya bato ebele. Donc ba s'attendre que ba réaction ekozala kaka bakoki ko condamner bato bazoloba te bakoki pe lelo ko condamner makambo ezosalema te. Il faut par contre ba se remettre en cause pour savoir
que makambo oyo ezoya ezouta na problème nini bameka kobongisa motuna ya osalaka analyse nini ntango omonaka mutu abunda bituma makasi lokola fils mokoko lelo babengana ye banégligea ye na idps mais tandis que azwa nasisa motuna etando tandis que fils mokoko azwa barisque ebele mais kokanisa ye okoloba nini mpona likambo wana mpona nde turpitude yangajaka kaka mokolo nango ye moko lelo c'est vrai moto akoko ignore baeffort nyonso ndeko wana asala na kati ya parti te depuis l'époque ya président Tshisekedi. Donc depuis wana bato wana moto lokola ye ndeko uti kotanga kombo wana fils mokoko ce sont les gens oyo bazalaki eyinda soki bamarche ezalaki kosimba parmi bastratégie oyo mpena stratégie ya makasi mpo marche esimba bakase babarrière ya la police ezalaki fils mokoko mais lelo fils mokoko il faut ye moko amituna par rapport ya barisque nyonso oyo ye azwa pouvoir yango eloko nini azosala c'est dit non ndeko fils mokoko en dehors ya makambo nyonso oyo elekaki na koinforme yo ke après crash oyo ya ndeko na biso ya maison civile oyo azalaki chargé ya charroi ya chef de l'état akufaki il était nommé chef adjoint ya charroi ya présidence de la république. Qu'est-ce qu'il en a fait de cette opportunité? En dehors ya wana oyebi ke président Félix asali confiance alors qu'azalaki déjà na ba dégâts ba réputation mususu kazalaki kozwa mbongo epa ya ndeko Kamere po ayaka kosomba conscience ya bandeko ya force du progrès. Mais président comme Félix aza muto mutema munene alobaki te mais quand même peut-être cause à l'empire kane muto sala il a amené à la présidence le fils mukoko asali nini na opportunité na lelo. Donc quelque part eza ye moko pe atala ndenge kaka na uta koloba ke soki nzamba apesi opportunité apesi bokonzi gérer yango puisque un jour au rendre compte. Est-ce que tokoloba lelo fils mokoko wana azwa vraiment ta ya kotanga bon soki atanga te soki akoma lelo ndenge azali wana responsabilité to ndeko kotanga ou bien koboya kotanga ezali kaka na baconception na biso wana peza débat moko ya monene puisque tala na Congo ndeko bato oyo parce que fils mokoko mais ye moko bozomona ye na bagisement na ye ndenge azosala makambo na ye ya c'est à vous de juger soki atanga te nga aza na te abebi alekisaki ta na ye na idps il faut te un jour bokanisa ta bobanda kofuta ye boye ye aza na niveau ya c basala ndenge baparti mosusu esalaka bo bacréele ye emploi moko boakendaka te bafuta ye parce que eza afrique fils mokoko est en vie ndeko fils mokoko aza en vie mais eza na bato bakenda na mabele mpona idps wana bato bakota mabele bazali donc c'est pour te dire que fils mokoko aza plus important te koleka bato nyonso oyo basufa mais c'est pas pour dire autant que azali baeffort na ye asala tokoko considérant te il est baeffort asala eza très important alors il faut considérer yango mais ce n'est pas que à chaque fois qu'on te donne une opportunité oza kogâcher yango à chaque fois qu'on te donne une opportunité oza kogâcher yango yo moko observe kaka solo ya Congo lelo tosuki wana boyebi tolobaka bongo bosolo esikolaka biso ezalaki bongo lisolo ya Congo na papa Abdul tozali bongo na Ohio oyo ezali bongo na bazip code ebele na kati ya mboka Amérique okokende bongo te sans pour autant kopesa bambote na yo basalutation na nga nyonso na bakongolais nyonso ya diaspora na oyo mpe baza na mboka salutation la famille Nangaï, à ma très chère épouse Rachel Chika, et puis à mes enfants. Salutations encore une fois dans ma Congolais. Merci. Bongo nga na pesa mbote te nga na zali kobate mbote na mama Nicolette oya papa Bobby
mbote na Joba Tantu oya Mika Paswa, mbote na Irène oya Fabrice, mbote na République démocratique du Congo kuna nde place na ulama commune na Bandalungwa nde commune na ngai. Pona lelo tosuki wana bosabone na lisolo ya Congo na koloba bosolo ekosikola biso. Bayo. Lisolo ya Congo. Bosabone, bo like sur YouTube na